L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y TV, vous s'abonner massivement. Koto, on a chanté toi y TV. Koto, on a chanté toi y TV. Koto, s'abonner na yo ya. Koto, on a chanté toi y TV. Koto ko sepela, koto na jode to ikwa TV. Koto ko muna bakage ezaliawa, bate atatuwe ezaliawa, bafima somo ezaliawa. Tate mame aye, tate mame aye, iyo. Koto na chane YouTube, na jode to ikwa yo ko sepela, koto na jode to ikwa TV. Kota. Ok. Kota na journée toi y Kota. S'abonner massivement. Cliquez. Nangoka. Kota na journée toi y TV. Kota na journée toi y TV. Kota ko sepela. Kota na journée toi y TV. Kota. Yanga. Oui. Mas ça résout mon été. Attendez, agene kwa kusomba te. Agene? Oui. Comment la gene? Oh, wana bil. Tu le tombes la gene on le vit aux hommes la théorie. Bana basi bazara ki wana charisme, bona deva basi wana. Na kusomba na kare milaka agene. Si na bingo mon luka agene bon. No problème zate ponga pe na za pression na zo kende utala mati ya football féminin. Féminin? Na za joueur préféré na ngai na kati équipe ya Mani. Prince Tabala. Qui le peli moto mwana mwashi wana azobeta bale na ndenge moko kusakana. Azamu na Léopard. Ko le peli moto même international. Il est côté bas. Côté mi bali ndenge yaniki Bangala. International George Mutanda na Zambie. Ils ont bandalé yo. Non wakala mingi te. Kosiki. Na uko sala ko vivre na Congo. Et tu as la répétition du félo. Congolais sont à quel félo? À Onyo Komate. Ah, moto wana même nzambe yimoko kama Satan yimoko kama mili félo neni ba Congolais ba tout retard ya ko zika boy. Wato message déjà. Nzambe akotalisa ye ba message déjà na ba souffrance. Voilà. Tozonyo kwama. Ah, basi. Kura pasi, mai pasi, osala boy. Na ba donc est-ce que you tele kanisa bien? Na te wa flama. Tant toujours indépendance. Est-ce que vous avez boy? Oui, mais tout ça là quand tu en es sûr où allons-nous tu sais ok ouais il faut me rappeler comme la boule na zonga na mboka on joue mboka ko sala ni mais oh Taylor eh Koko yo ça sanga nga pa mando ça va le Koko eh ça va Yo za soko la di Yo za soko la di rouge boy ba ferme nyos ya zele ozoki no koleka kiba toroko mona yo on se la parter boni bino ça bien Koko bon ça tombe bien ko na moni Koko ya ngafia kazawa on a limité que na kuta pour na kino na bino je suis toujours na biso Koko papa bengo ya matin na za na crédit non on a crédit to solani soka benga na koyamba to solani nga na crédit il faut crédit ça yende to benga yo na crédit na ye kasi ngabe na crédit mwana yamba ezate bon c'est pas grave non les cas Koko il y a un problème filo bozanga ka problème de nanda una bino eh mbadi biso tu problème ça que il y a Cardozo azu mobali azu mobali sous je biso ni na kati bon il y a vu ça que boza ba Koko to sala yo côté maman Koko yanga fier côté papa faut boza ngeyo moto epele na munoko na yo voilà moto epele na munoko na yo Taylor biso bandoki ya famille et surtout ngai mutu na komaka poto na kokoma eteleke na voûter les choses mobali ya Cardozo pour aboya ye oui bibi biso na confusion donc to ye auto za bandoki to bobenga kendoki bobenga pendoki to sa pasi biso confusion biso mibale Koko préféré ye maman na yo ayebi ngo bien ça noko na ye a directement ya ko défater mais tiens là
Comme que benga ngando kimandosi poni la comme qu'on voter li pas la carte jaune et tiens que le benga ngando na voter yo poni li pas si ba linga yo te o sala musala te classe ba no silisa jamais soki yam to kenda kende ye wana na bosa lokola bo moninga te moninga za mona lokola awe lima mona lokola bo awa ko na za flu ba flu te ngai na kotika laka ko nyataka makolo na ngai pa na bino te jamais boyebi ko diminuer batu merci boyebi ko kitisa batu moninga sima na ngai yango nzambe témoin nano elokate nano tikala mukapala na butu te eza na kobina eloka nanu te bon zo beloka ngai nano zoloba na mwana oyo mutu na ngai nani bimisa masieke te Coco merci merci de au papa na maman ba bisa bino merci seulement si yo bi koza noko ya maman voilà il fallait que papa nanga bon raisonner papa Coco motazo ki ndeni banda na 3 ans ba 5 ans mariage ya grand frère nanga bio ici là merci ko ba kotangela utina ki mukolo mais dingo ya kozwanga tokende ici tu l'appelles allez jolie na boya na binzamina za mkristo ngana ko kozala kati te na bana kubunda kachere yanga edingo aloba edingo sali ni ayako zwanga tokende kusimba kisi ya kachere ngana ko kozala kati te na ko kubunda kachere te yo ngana boya na bengane dingwe na bimuntu okileka na baje te bon raisonner qu'est-ce que yoki bon raisonner nazana ta raisonner pour makamba mais maman ne veut pas raisonner que nazana noko merci c'est pas grave oyanga c'est pas grave cela simbi c'est pas grave ce qui boko yate nza ba lula ku misama omoni boko zala eza bien et là que la différence ya dollar na franc congolais tele dollar ba komi and god we straight nzambe nde motambusi na biso mais biso na mbongo na biso ba ko tenisi na biso bikeko ya ba Congo bikeko ya bandundu combien 20 vous sur le tour combien là c'est la ici tokende kana zando kimbongo na kusomela ngo avela ngabu ye libale ye na kusomela ngo avela ngabu tu na kokende te na kokende te soma yala moni mbongo libale ndenge ye moni mabino bino to bino na kokende te 20 na kusomela ngo avela ngabu tu na pomela opena pombela na ngina tiko zobizo ke et c'est sigalo kwa bimisa ngando na ko koma ka ndoki na ko jamais bona usana ndiki ndoki to kokende 20 c'est que mbongo libale ye to na pokwa tu tu match kitu match chérie chérie nana sango oyo esengo mingi ayebisa yo totia na makambo nyonso ya kote ntango nayebisa koke naza innocente chérie nayebi eloko te mikolo oyo nyonso nde naza boye nzoto ezozalanga bien te nazokaba malaise en tout cas nzoto eza vraiment bien te tellement mpe ozolinga olobisama te avant-hier nakendaki hôpital nakenda omona médecin nde ayebisaki nga lobi nakende fo nasalisa baexamen général nde nakenda lobi komona médecin nasalisi baexamen général nazeli mpo ayebisaki nga navandaka nazela mbamwa baresultat oleke nazonga lisusu naya na pokwa nakwa natikaki ange azalaki na boutique nga na profitaki navanda toute la journée kuna mpona ozela on fait ça demain, d'accord? On fait ça demain. On va à l'est, que je donne des foulées. Demain, c'est bon. Ok. Nde yango na sacrifiaki journée na vandi kuna pona ozela ba résultat et na pokwa nde médecin ba résultat ekobima bayo omona ke naza na retard na zemi une semaine napesa eka nzambe merci parce que na otala bamakambo nyonso mpe ezoleka ana ndako eza kaka c'est parce que ta mosusu nazozwa zemi te yango omoni ta mosusu bamakambo mosusu ezosamama parce que soki ezalaki ke nabotelaki ata mwana elingi ozala nde mosusu e nzambe asali nga ngolu na retard ya nzambe chéri. Information oyo ça me concerne à quoi? Kendo koyebisa kolo zemi na yo Akamwana, tu t'attends parce que tu as beaucoup d'hommes, tu sors avec beaucoup d'hommes et tu as ma colosivité ou quoi? Est-ce qu'il y a la bimakasus nayo? Chérie, dis-moi, tu veux que je la semaine passée, ah chérie, il y a na bakouti.
oyaki na bakutu ozomiye bakutu te jour ngana tozalaki biso mibale ensemble nde yango esaliki elelo nga naza na zemi chéri oloba nangaki mobali nini onga na kopesa nzoto na mwasa libala donc olie na mwasi kolia na ndoki non papa donc toi tu olingi kosala nga makambo naji na kuti to ocamoufle zemi no eske uti pas jusque là pas jusque là ça veut dire quoi ezali zemi na zemi na ya semaine auto ya est-ce que yebi ke mikolo oyaki ozoluka luka téléphone otikala posa téléphone non olela ina oyaki na bakuti c'est original tu es menteuse ah bon mais c'est celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage c'est ça ngai mais qu'est-ce que c'est ngana hebioté ngana ressuscité aux enfants pour la soit je sais pas pourquoi là quel est le kakolozo pesa seminae c'est quoi ça c'est un bassou comme c'est dans solo là c'est quoi ça c'est quoi la remise au hebioté de la remise au bota toi les gars qui ont dans bota dans les hebioté c'est yo papa naza na mobali bonga maman comment kali comment banga naza na mobali bonga na kendaka te ki pardon s'il te plaît pardon naza na mobali bonga na kendaka te bonga na santé mini pardon tu vas on ça monte malanga maman comme ça malanga Nyango. Non mais nazo comprendre, nazo expliquer qui na kende ki hôpital. Ba moni ke naza azemi na sesi ba examen naza azemi ya iteme. Dia bo yango alobi ke na za zemi na yete. Eza sema mobali zo na ko za zemi mobali musuna na ona na pesa kalmina nukasika mina. Oza zemi. Naza zemi kile naza zemi. Oza zemi na kurusa nzabe chiko na papa zo kwa mo distraction. Papa na boyanga. Habi mwana eza kayo msonga ucho lokota ko libanda na ina ngana ko za zemi libanda na za mobali moko te kala libanda na ina onina ngai joli makamo so exception de solo dailo ayebla inde peso pe invitation na biso mais oui oui makamo na mumu na ndingi car de ça so bal la macherie ngai mais nani te no ya ki frère Cardo so ta ebisi oh ay simata ya ki to no mo bima ki bala bona isa no so ma bablo na les jours on te bima ba c'est na pesi ya beko sur raison beko sur raison kutu Cardozo aboni ko sa stamia ko ebia beko ko le oyebi ko ba telo ni on tu personne ça ka pour le mat oh Cardozo nga camarade ne meilleur ami malam bino boko yeba kingai ala muni na ngota ka biso ke no ngona na couple so bokena na to ka ba de parce que na biso ko invité to kena bino bo na niveau te Cardozo a joué invitation e ko pesa tindi na nyemo fala ya atindi yango telo e pesa te ya to vanda non so na lobby so bi o va charger o va mo ko tinda ta pesa l'invitation mais to ke peto ko ma joli ka ba ko ni ma ko o bi na ndeni na bulika siko au moins il va meilleur ami na ye il fait ma réunion c'est une invitation panini a pesa yi a charger a se charger na ngo a de notique la banque ko ya tini le connaît pas je vais laisser ya tini pas star mon ngote star il faut pas moi mucho moi monsieur aboni semblable ko je pense que contenu yo quoi contenu quoi ngalinga na boite on ngalinga be oui on a chargé ma réunion stop pas camarade ni meilleur ami na to prendre de chance ati muninga za l'aise ati te Cardozo bosanga boite Cardozo ni aza bonga camarade na nga eli ngai ba tu sipa ko yeba te mais nga mucho bifo na yeba na ko yebisa papa na clé code ya ndeni le silence d'or na benga yuyu manzami motema maestro mayembo na Canada ya Toronto Cardozo zo balanga na mibali ke on ta l'état c'est pas maman ko de c'est le maman Léa m'a quitté la Paris 20e yebisa efe ko yo mbele ka batunyo so tout maman ya ko bela fonga na yeba ko yeba na sute ba wifi ko yebisa eke awa baba yo tu as une invitation la tani na ko la tani biso anjo kamusanga ukamusanga suzuru balanga makambo azemi zemi wuteli wapi na ndako bato ki non nasala to uganga ange namona maki na mama mobimba oza mama mobali yango nanu aza nani mpo banda yo ya awe pa na ngai ange bandanga na zwa yo no otikala olakisanga mobali te sikoyo to ndenge obimaka no boye obimaka nokenda no epa mibali te ange oza motema mabe oza ndoki porte bonheur nanga flore tu osolelanga visa
otinga na question babilo na Turquie Nina tingaki yo kezo mobali kuna na Percy na mwasi na tena un bon tonton depuis quand yo kendaki na ke Turquie na kutani na ye alinginga toto bimine na komba mona zeli tala age na si akomi na kasi depuis patana na kende Turquie na la zuze wana nyoso yo kendaki Turquie depuis yo kenda wana ti lelo okofani sanga to sanga ki moninga nazwa mobali yaya obomba mobali osokoza na ye ayaka pe kinto tozazana na chine na muti nga nazala respect papa di yango na boyi tango suko koza na respect papa ki ezako olobi oza mokolo nga toza bala mikiti toya mikolo ange okoyebi kolakisa nga camarade na oke mobali yeyo na nga nde na kojige avana ndako novana ndako na nga ange pa na yo vana ndako na nga charge azemi charge na yo kutu nazwi na ya mwana na bangi yango te ka ya zemi na obanga ngo ok na ozwa ndako na okende mobali na nga d'accord amina na mikolongo na zemi te parce que ye pe aka ba problème après précandidate ya ba yo ndenge bozana gi après que tu bilamba na c'est biloko na se déranger na nga te pour camarade ne mwana na poto moi na banda la matinale nge chamongani na poto abaki yem ko zo charge na ba hôpital et puis na obota hôpital pa bati na obota plan hôpital bien en ça container wan so kutu mbali ngai mo abia obimisa te loko te Flore ta la bato chance baza bien na za fille kitasa mikolo moye boka fachi un jour azobimisa mwaza ya mwasi moi on dirait ça saison c'est quoi infection non mais il y a un truc qui est bimio le quoi filaire les bouton filaire pèse à l'infection non mais ils a bouton on dirait quand c'est bouton pèse à l'infection c'est que au pèse à l'infection il y a pas un bel arts normal il y a pas si on est tout déplacé quoi. Yo me déclaré moi et tout bimasos. T'es tout d'être tout qui est si comme moi il se détendre. Ah on a zo mona non. Moi yo ba ko vanda ko la ko mata. Tout qui colle alors. Parce que qui colle les musiques par rapport à air. Quand il est au mot boka il y a bon. Et madame s'est défoulée quand il est au mot boka madame s'est défoulée. Toke kitambo kasi na bisi kama wana bateka ngolu ya kitoko makasi. Mona kitambo côté ya kin marché. Ça le mot wana des bien makasi. C'est vraiment bien. C'est pas ici que maintenant qui pose ça là c'est comme on a c'est détendre. Bon, ça on s'est changé. Tu n'as pas donné. Là kaka non, manga là tu kai la maliputa. Yo pila kaka ilongo. Ataka ilongo apete. J'arrive alors. Je vais comme ça. Et c'est là il y a un beauté hein. Ça va, c'est bon. Chérie, ça va cause de la caisse comme ça, ta chemise sur le glace. Moi, on pèse à ma casse, je vais te mettre la coste, ta chemise. C'est la coste, les gars. Hein? Là, ta chemise, parce qu'il fait chaud. Ta chemise. Les camions c'est la solution.
comprendre te papa libala ezokufa ngai papa nayebi te so ozocomprendre tu es menteuse? nayebi le côté nzambe on apetaka mabolo aza likolo elle veut continuer sa position à l'église. À quelle va l'église? Moi je viens plus ici. Qu'est-ce que c'est? Pasteur, pardonnez ma belle hein? Le message de téléphone, l'homme a dit de la haine. Pourquoi? Tu me prends pour qui? Moi je suis pas dupe. Moi je suis pas dupe. Papa Guy, j'ai pris ma décision, c'est terminé. Que vous avez monté, tu solano si côté. C'est quoi ça? Mais là, on sait que Zoana nous kimia et Sangatana solana serflot. Combien est-ce qu'il y a dans la famille? Combien dis-moi? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas milité pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui? Flore, tu me mens ici dans cette maison? Tu as le courage devant le pasteur, tu continues à mentir devant le pasteur. Tu ne peux pas dire la vérité? Tu vas te repentir? Je ne veux plus te voir dans la maison. Non, je ne veux plus te voir. Zoakimia, Oza Likolo Makasi. Pasteur, je vous respecte. Il a la vie et il a une solution. Fais ça du sautant. Hein, papa dit? Qu'est-ce que la Bible dit? On ne peut répéter sa femme que l'ordre de l'adultère. Et tu l'as fait. Je ris fort que tu viens sauter avec des hommes dans la fin église. Jamais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Papa, papa, nayebi no côté numéro ezoti de langa ba message mi connaît so papa. Nayebi numéro wana tie, nayebi ya motenza ba zo moza ngai. Na lina ba no boy, zona okimia. Libala ezana partir ou ba partir rose. N'attends pas ces amis. Pire, ezali meilleur ezali. Tamba tuna kana kati salle na église. Ondimi mwenu natanga passe oui. Natanga bisengo oui. Ondimi mwasi natanga passe oui. Natanga bisengo oui. Tango pasi toloba ngo na munoko ko vivre ngo eza facilité. Yango siko etapo yo komina mo. Et biso basala nzambe. Tozaka wana te tango wana esengo tozaka ba dîme na l'offrande. Mais tozaka tango ba problème de continue na kati ya foyer to ya pour intervenir. Présence sangue eza pamba te. Nga na promettre que nous soutenir. Mais et loko moko na osenga maman Flore. Zala sûr et certain que yo za innocente. Si réellement vous êtes innocente, notre Dieu en combattre pour nous. Naniana senga le lokomoko maman Flore. Est-ce que vous pouvez ça la tête dans la kunabini? Otika la kaka yona mobali na ona mobali. Papa, on a za mère amina ngai. Anje za mère amina papa no penga nini na sungala ngana makambo bile. Et surtout banda komi en même boutique na komi e amo mwana tindia kiteka. Poka na s'occuper na ndako. E amo na tiki na ndako ngana kiko s'occuper na boutique papa. Donc le quoi to komi balé komi moi bien papa na ngai. No benga na anje ndini. Tamba sana grâce. Azo sunga ngai. Tamba sana grâce. Nena wukana sur na mobali. Eh, mwana mama. Obo kangelanga téléphone. Oui, nayebi nanga oswa na mobile ya frère. Tiko kosa ngai. Ozo seka. Na posta na yo. Siko ma chérie, na posta na mona vraiment. Il y a une église, on est des jeunes. C'est ça. Fais ça en adresse tout le monde, un camarade. Fais ça en adresse. Ok, Nazoya. Na côté en Nengasima. Ok, c'est bon, Nazoya. Mais apparemment tu n'es pas dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi tu animes la galerie. Bien, c'est toi qui animes la galerie. Quand tu ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
donc na ndako mpena na oyebisa desordre moyeleka wana nalingaki kutu nasola na propoka ya baproblème oyo twana na ndako twana problème moko kuna esenga biso ka mwa mobali bonga na mama mpenza eza na biso incapable ya résoudre donc nalingai nasenga yo sili ya moyen oyo ya ndako ya oyede biso mpenza. Chérie, koyeba na bino ce n'est pas un problème. Mais noyalo wana ni mobali na yo, fiancé na yo, to camarade. Yo mosco consciemment ebi kezana. Non mais chérie, ngana yo to ebi ki to za mosina mobali mais non to combien en mesure te se présenter devant la famille. C'est occasion maman ko yebelo parce que ebi caronel. Mais de vue bo ebi otemela la kisa epi de ya ba photo na télé. Metele ni solo ngani. Dans sa grande fille, ebi se ki ngana maman te solo la ni. Comment ça plaisir ka occasion maman molo parce que la photo déjà mon avait. Ba maman va toujours passer. Est-ce que papa comment lenga? C'est ça le problème. Comme il nous la maramosika maramosate. Ah bon papa yo tango yo ko se présenter pas na. Mais naïe bon moi ce problème en raisonner. Et tango yo ka nda ko expliquer ça problème grave. Papa c'est ça ka problème moto ana moto ça ka na besoin apport ya moi la mobile. Non, na niveau nda. Il ça va roter chérie. Ça va se préparer aux conséquences pour nous qui écoute na babukilo. Il y a kaka zala ka bien de ka zala ka déjà yo bi za domaine là. Pour là ta faut na yeba no yo lo banini. C'est ça chérie. Au moins on a briefé. C'est ce qui est problème des arabes. On va ça briefer. Non, on va serrer mais non briefer te na ta briefer ka tango ya banda na dana briefer ndingo kota ko briefer. On est mon connait. Attends samedi. Samedi les gars la tête. Samedi l'après-midi. Pas de problème. Bon. Non, faut n'aller surtout non, il y a 15h. Bon, non, il y a 15h parce que nous avons mis des photos dans la IS. Pas de problème. Bah, c'est un nous avons la macasse. Ah oui, tu peux ça sert déjà. Et puis, bah, tout gêné, mais bah, quand ma casse la prière, bah, limité. C'est pas donné à tout le monde, hein. Et qu'il y a un moment où on a ils sont des cadres dans le monde. C'est pas bien. Tu sais, maintenant, si moi je cherche toi, moi si mon corps, au cas où moi si évangéliste. Mais quand même, je suis parvenu à vous. C'est ça que j'ai dit, non, parce que quand tu vas performance, moi je suis évangéliste et ma femme, pour la zone Kanissa, un jour, elle a caméra, elle doit aussi être comme moi. Donc nous, on a le deuxième jour à Chelle Boé, ça nous reste que 3 jours. Donc il faut que tu forces. Même que tu es au salon à côté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous vous retrouvez facilement? Oui, na benga qui n'est expliqué l'église, mais na côté la ndenge la porte ya Sima est bloquée. Pas bloquée la porte ya l'église. Entre-temps, toi tu prends la place et puis on a dans son kit. Ok. Bisous dans la chaîne, moi on a tout le temps Mélanie. Problème qui sans toi l'aise, je veux bien. C'est bon. Tozeyo kuma bombela makambo. Na bombini. Yuzi mobali ya mosala nzambo bombelinga. Na mobali. Bumwazana. Asa frère ozolandisa. Ngalanda maté pana yi azo affermir ngai. Et bon yebise epikosine. Ngai epikosine donc. Eh dozozana église owangana. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein maman, toute vérité n'est pas bonne à dire. Quand même yo yebike peko ça mobile nanga tu le sais très bien. Alinganga bien sûr ma mobile nanga te. Na koki ko permettre etemuna nanga na mutu ali ko twani ça bon so hérité za ikuze nanga. Moi je dis na sala habitude. Ce n'est pas parce que tu es une habitude par rapport à Pécos. Après, c'est exemple par rapport à la gêne prière. Il y a pardon, maman. N'importe quoi. La prière, le cause de la prière, je dois que j'y tombe là, biso. Oh, peut quitter les frères à lui, à toi, la gêne prière, il y a 7. Vous savez, la gêne prière, on met la tête. Moi, je m'en ai sur le maboko. Nasoma maboko ko sente soma na kaki nona na petit na déjà tant au 4 na olia mais na mele na benga ko ça va causer l'état des jeunes parce que ngana yeko sola na yo ana ebe ke secret ko tati on a soumis des secrets na to kabola mais ko mucho pe na mele secret de sani ko tout ça ma pas ko point nza ko ba ko moni kasi zwa ga ici so ki jeune ici li am so fungula na poko et pour ebi me na ba jet la bouteille plastique et ka ça te jeune ici le romela camarade le loko mo boye lo na
ya bamela kaka nga aza camarade nao naye kotala yo nga namela yo vanda ese nzambe alingaka bongo boni koki boni boye oyomonaka ndani yango mpona omala trop c'est trop ange ekomi nango nete nazamona libanda koke bima ekeza mobali ndenge ezazela libanda tomoni mpula combien nga tovainapula bima te libanda eki boniko ce n'est pas une terre. Il a fait ce qu'on était. C'est pas une terre. Message à Mibale et à téléphone à Flore. Et le message. Et comme il y a un tweet, au minute, non, on va attaquer Mobile la bisognoso. On va dire Zalate. Et là, on a ça, la semblable. Et Zalakate, et Zalakate, Zalakate. Bah, c'est comporté à peu bon côté. Ok, on met pas ma sang. Toi, on a un côté à bon côté. On a un bon côté. Tout le monde, papa, il a envie de nous aux hommes, les camarades, on a mobile la division. Donc, il a un côté, mais il y a un la division. na qui a prié on a fatigué et des fois de là on a de là on a fini comment que na gêne c'est comment te bonjour bonjour papa donc je présente une copine ma meilleure amie Mchop elle est à l'église na jeune prière avec mais biso toza na bachaîne de prière nokala na kati église aza na chaîne oyo PCJ c'est pas normal parce que ça vient mabete na mona kenga pele kwa na omela non yo oza na état moko na ye te ye aza na état ya prière aza concentré ola bande aboyi kokende kosala ya prière na ndako ayosala na église parce que alingi azala concentré eza mpenza aliaka ndeko te na opréféré mbala nsima soki na rendez-vous na ezala so asisi prière loyi kombo nani c'est c'est là. C'est où tu vas? Na tuni ka dozo ese ngaba na tofanda ngana baluka kentila ma be pourquoi papa s'il te plaît on va voir na kusa papa c'est là yo on est à l'église ngana me équipe papa ngana me équipe vraiment pe moni mo tombe kangai yo ebinga frère ici là ngana
meki oza meyera mina ngai na meki na église papa pourquoi yo pese chiro epesa ji nasubi awa wana nzela papa na ngai namoneli naza naposa ji papa naza naposa ji namoniki namelanga moko jinga moko camarade na ngai oui oui Cardozo t'assenge un peu jus. Cardozo asengengaki ngai moko nde ozomona baréaction joli ça la tête nalobi boye ser oye nango mpo opesa ya mela aza kamara no c'est ça est ce que yo moko bomela ndako parce que ji oyo moto oyina kasi miango mbala moko bandi kosala soki nini j'ai pas compris ela moke olakisa biso eke eza eloko malamu ya mabe te oyo opesaka mara na yo kolingaki nini tozolimbisa ngai paster limbisa ngai réponds-moi s'il te plaît. Je te fais. Qu'est-ce que je te fais? S'il te plaît, vas-y, parle. Ngam nande kosala Cardozo boye. Ya bokoko. Mais avant de banokutuna yo makambo yedi mama. Luya na masala na yo nulati. Sanuki. Masi ninga kukuta na basabati na ndaku naye. Merci mama. Uzana mpusa yani. Luba ngai na yuka yo. Mantiesi. Kubanga te mama. Bakula moto siete alibanda kusieta sikoi oui papa nazo sieta nangina ibisoka be papa naza moninga nanga kombone Cardozo moninga nanga na papa tobanda na bomwana tokoli na ye totangi na ye tosali makambo nyonso mais komona ye aza chanceur à mibali c'est ça nyonso ya poto ya Kinshasa partout dans l'Europe na monde entier soki bamoni basepelaka na ye sikonga lokwa totambola na ye balingaka ngai te yango wana papa na ye epai na yo oluka solution mibali wana balingaka te bamonaka ngai ye baboyaka ye ngai na giraki mpo nalobaki ya koki kobala liboso na ngai te ngai fo nabala liboso na ye mpo nayebi camarade na ngai papa aza moto bisalela aza fier mingi soki abali liboso na ngai nga na oyoka soni okuzuka soni te mama zala kimia natuna no bakoko soki bakoluba na ngai nini mantieti uyoki makambo mwana lubi ulubi nini mantiesi ulubi nini mantiesi zungila liloba no yasuka wana olubaki simba liluba liloba nini papa oyo olobaki na ngai ke uzali na posa kutu mibali balingaka ye te abala liboso na yo te ale zungila liloba wana luba naloba wa luba mantiesi kabula moto sieti nazo sieta papa liboso na yo nalobi boye papa camarade nanga jamais koki kobala liboso na ngai mibali nyonso bakomona ye baboyaka ye ata balingi ndenge nini baboyaki balingaka kaka ngai ata nga bakolinga ngai te me ye abala liboso na ngai te tinga na kozwa mobali ya vi na nga mpo abala ngai mantiesi yoki makambo mwana lobi medisi mantiesi ntoneri kibene ntoneri mantiesi bukila mina engana bataka na kusie ndale pusa na kusie medisi mama naza kupesa yo pusede uza
okende na yango eloko nyonso oyo kolinga sala na nzutu na ye soki adinga lati lamba utandikaki lamba nini ya siku ya kolinga lati ozwi puseri oyo otiela ilamba na ye mayo nyonso ya kosubulela bwaka mandamba pusieri kudia na ye pusieri mama okomona mantiesi makamnini ya kosala oyoki ngai nayoki papa ale mantiete ma boyo bumba yango malamu kanti loko na koloba na yo komeka te siku oza kosala makambo na yo moto amona yango oza koyoka ngai ndenge boza kobima bimi genge malembi kutala nsima te kopesa mutu mbote ye maboko te oyoki ngai merci ale telema papa nalobi ata moto abenga na ndenge nsima natala te kutala te undimi na yo mekanti kutala na nsima te okei oyoki ngai Mantiesi luwa tangu ifwe lokula ifwe siyandi katisalukia benu bankaka lugan luiza luyika mayemun luiza luyika mayemun luiza yika mayemun Mantiesi namuna giyo kuta mama muchobi kuta kubanga te isi kominda kuna yo kuta malem fukama makwenda ma komile bitili simba yebiza mantiesi makamnuza na mumpusa kubanga kate mama kubanga kate luba mantiesi bukile munga siet izala kana ekala bata kana siet dale pusa na silolo okay masieti na ye lisusu mpona koyebisa yo naza na baninga na nga mibale Jolie na princesse à part Cardozo ye mpe déjà papa osala ye déjà makambo wana kutu polomizalite Jolie na Cardozo namoni bango lokola baleki nga ya kitoko makasi baza vraiment pende nazobangela bango baza show makasi nde tozalaka biso miso tofutela ndako naza na posa ata bango bamoni mibali soki bamoni bango balinga ye te balinga bango te mpo na omona niveau baza nango bakoki kobala mpe liboso na ngai mpo ngai mpenza nazozwa na ngai mibali te mibali bazolinga ngai te pesa ngai mantiesi oyoki makambo mwana lobi lozi mutiopi yasoluvema Jolie wana mususu nani princesse kumisa bango bambua balumbaka solo mibali bamonaka bango te bakomonaka koya ngai muchobi kitoko ya muchobi lekele ya bango mpembi wana te merci matondo kibeni manchesi okay merci manchesi alubili susu
yebisaki yo ya liboso biloko napesaki yo oyo ezali sikoyo foni mingi mosusu oza koyoka ngai nazoyoka Mathias okutiango moni mpuna bango bapakula to bafone te wana uzwi ndambo utie ntango bakopakula kitoko na bango nyonso Mathias ezalili amemi yango oyoki ngai mibali nyonso iya yo mwana na ngai yo kutiza kopesa ngai bomengo chobinazi merci ay kamata ndenge ngizalaka muto munate uyoki ngai merci mais lelo ke ke ndenge molate lelo ko ningisa na le ket uyoki ngai lelo Mathias le bifa sepila Mathias boucle munga siet kukanga na no fleur kukine placité Mathias boucle munga siet ekala batakana siet ndale pusa na silolo kala batakana siet ndale pusa na silolo kala batakana siet ndale pusa na ndenge na lubaki na yo kubanga te yokanise po abani mobali ya bastedi ne akusala nini akusali loko te atanza musali na nzambi ya ndenge nini ngai nakulakisa ye ke nazali Mathias kubanga te yango nalumbi na yo boye ndenge nasalaki ya bandinga wana liboso yango mpe naza kozongela kosala me kanti oyo nakupesa yo lelo yo moko nano avant ukutana na ye mayu yo kusukulila ukutia yango usukudi ukamadi ndambu uchina lolemu na yo uyuki ngai oyo yasuka na kupesa yo wana isika nyusu nukuzala na ye upesa ye yango uyuki ngai nayuki Mathias mais papa nga nazobanga Mathias parce que pari kazi mobali ya mosala nzambe abombelinga Mathias tala no niveau Mathias ye ndenge aza bongo ande kobombela ngai te papa mibali nyonso bandai kozwa Mathias ande koyebisa nga na ndeka oyo ndo tinda ngai jamais koyebisa bakamarade na nga wana ifa yebisa akanga Mathias lelo azwi mobali mpe na mobali ya mosala nzambe Mathias wana seke mobali yango obala na ye Mathias ekutila te akubala ye te ngai nazali ndenge oza kolobana Mathias kala batakana ko siet kubanga te oyo naza kosalelaki deni nedi meyo uyuki ngai kubangi loko te bakubala na ye te bakubala ye te bakumuna ye solo uza kuyuka ngai oyo yango okutiana mai no kusukuli sukuli kusulula na ye ozindanga pusedi utiana lulemu nayo uyoki ngai Mathias oboni yango oyo ezali bakila ya Mathias pusedi wana napesi yo ukupakula yango na milangi oyo okupesa ye ye mpe kumela ye pamela kanzi oyo yo ikusala iloko moko te mpona ntangi nkombo na yawa na oyo ye oyoki ngai zwa changambati kulangisa yango mpe ya mutu te izali kaka ya bino mibale oyo ndenge na yebe kaka wana moninga na yo wana oyo aza kobala soki nani wana oza kunyongo ngai kaldoso izali ya bino mibale me muntu mosusu asimba yango te ye kaka moto akomela ilongo na yo po soki yo meni te akomona lokola ke oseli ye eloko ya mabe oyoki ok merci kendela Mon Dieu.
Pourquoi bandité au une église, c'est triste comme mécanisme pour la seconde fois. On a dit confidence à moi. Non. Musique. On était à 4. Mais il y a un yo, il y a un moine. Il y a une princesse. Il y a une jolie. On a un conflit, ma problème, on a une balle nangaï. On a une la cause de la séparation, on a une balle nangaï. J'étais là à te supplier, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends maintenant, Broly, à bloquer mais il y a un solo la race qui est mon bali Tony. Pour nous, c'est notre premier bali ou un autre peso. Périt n'a pas l'attaque. Je le dis, on a une qui peut être d'accord. On a beaucoup bali, parce que c'est notre famille. On a tout le monde. Aujourd'hui, je donne mon frère raison. Taylor ne t'a jamais aimé. Alors on a le roi sorcière. Maintenant on va coucher dans une maison de vie. On a une couche dans une maison. Puis on a plus de chambre. Bébé, papa. Toi plus jamais. Toi plus jamais. Tu es venu me demander pourquoi vous venez là. On a une chose elle est sur mon mobile là. Pour bébé ça les sous relation. Au moins les autres choses on a besoin de le salaire et c'était pas stocké. Je la sous l'abri du très haut. À ta bouton ou ministre qu'on a autant et Tanaka. Il y a un benga héritier d'Angaï, mais c'est Abou Pia, il a Titanic Nangaï. Je suis méchant. Je suis méchant. La vie n'a pas qui n'a méchant au putain à Yesu. Les occasions pour nous. Oyamba Yesu n'a pas. Azala nkolo pe mobikisi na surtout ça une repentance sincérité parce que ça na makambo belé non seulement ça na Cardozo mais l'entourage na yo détruit ba vie ya baningi yele on a de te passer pour nous au fond d'angai ça il faut vraiment aux attendre ça la confession ou le canal d'élégance ou avouer la réalité non sur ça là so quitter liboso na yo vie ya mon raison bakena tout la kabela mikono kabulana mibali nanga on na moni elorote ka on sait elorote olinga okabulana olinga bono nanga te pour bébé la new comme je te jure ce qui osala quitter na lelo avec comment mibali na bimina bango on va boya na likolo pour moi si oyo na do famille ti makile mon côté je peux pas faire que ndeko nanga kanga boye maman nanga bloqué na mais pas toi pour comprendre que tu auras comme des ennemis les gens de ta propre maison. Parce que tu approches depuis le mal n'est que jeune à l'élo, on sa confiance mini na baninga. Chose en baninga ça m'a été, mais na katsa baninga on a tamo mususu bata bobaza. L'objectif est ça à détruire pour gagner nini. C'est na bandi ko basi bakamara na oyo sala ba mo. Les armes au Balangana et du Sahel, il faut 5 ans. Il faut pas dans ensemble pour le bassin. Au cercle menti, au ministre, la réalité, nous sommes dans la vie de mon combat. C'est dans que délivrance est important. Dans les cas contraires, il faut se nommer. Et tu vas comprendre que jalousie est foutue dans l'hôtel. Jalousie est foutue dans l'hôtel. Tu as quoi? On a fait comme dans mon vanda. On a fait comme on voit à l'église. L'heure est grave. Bon, on a chanté nettoyé quoi il faut s'abonner massivement. Content, on a chanté nettoyé quoi TV. Content, on a chanté nettoyé quoi TV. Content, s'abonner là, ya. Content, on a chanté nettoyé quoi TV. Content, on s'est fait là. Content, on a chanté nettoyé quoi TV. Content, on a eu. Bagage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilm asomo ezaliawa tate mame aye iye tate mame aye iyo kota e na chane youtube iye na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa tv kota toke. Content, la journée, t'as y participé, content, s'abonner.
abonnez massivement. Cliquez Nangonga. Kota na joie d'être